Papa, ndako ebungi eza ndako na ngai. OK. Nalalaka na musala ya butu, natikaki mwasi na bana. OK. Tokomi na ngonga ya 5 heures. Babengi ngai papa ndako ekwei. Natuni bongo bana. Babi bana babungi te meloko ebungi eza biloko ya ndako ozomona na libulu oyo. Na bakiti wana eza bakiti na ngai ya ndako. To sepela ki na tango président ye discours na ya pesaka lobi toko kanga berozo nyos tout Discours elengi. ya lengi oya pesaka na era kotaka na kati ya 2 chambres. OK. Ya kutana na ba député na ba sénateur na bango nyoso discours na ezala ke toko kanga berozo nyos tout oya za na ville de Kinshasa mais oyo banda président leka ataku de matado ayebi yango lisusu te les ailes totele ma place totele mina bino ndeko les ailes moi la ko lupang awa alobi akoti Zakari ayaka na fimbu na ye awa. OK. Tala lelo nde batiki biso ndako ezali mo mbatala lelo nde tokomi to mona ka ba léger wana akende kuna oke kabla biloko na bakoka tout sala o boye mais awa mokolo moko te papa azolobo oyo alakisaka léger avant même l'élection aya ezaka wa to mona ka bango te toko sala publicité na bango te. Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Oridezo Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat hôtel avec de chambres de luxe supérieures et exclusives répondant aux normes internationales, Oridezo est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Oridezo Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi, pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Oridezo, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique. Oridezo met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Oridezo, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Oridezo est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Oridezo Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Les courages n'a pas d'âge, c'est là toute personne qui nous regarde à ces moments, c'est votre gêne. Journaliste d'investigation Enoch Obinta Nazali Bongo na commune Yangali ma précisément na quartier Manenga le toyekota la comment est-ce que les boulou et boukani les sous makasi bato ba perdre banda kuna bango ba perdre biloko na bango
pasi na kati ya motema to komi tuna ba question beaucoup na libulo e banda 2008 libulo banda 2008 to mona ke te série moko batiaka conteneur mo po te balonga libulo ma esimba te batinda ba génie militaire basala mosala ba génie militaire c'est la formation tozi e pa ya bato ba biete ba génie militaire bango basala ki mosala moke kaka kasi bayiba ki mbongo ebele baye kotinda susu ba chinois côté kuna boko mona pont o ba chinois basala mosala bana ko kende lolenge kan lolenge sengeli mais kasi ba chinois bakata ki pourquoi parce que mbongo ya mosala ezaki susute alors lelo onde bato ba komi ko vivre cause ya bozangi mbongo pona kotonga libulo bato ba kolela comme pas possible ba perdre banda ko ya minene na ko bisa bino avenir au Paulus ezali vraiment avenir moko na époque ezali avenir moko vraiment reconnu ba konzi ba vanda vraiment na kati ya na kati ya avenir mais triste ça fait mal. Ceux qui sont côté là, député au Banangalie ma bavota, député au Bana district ya Lukunga bavota toyebiete, mon salaire ba député zali te que non batonga veni, mon salaire ba député zali que balobela. Est-ce que ba député bavota, est-ce que bolobela ka vraiment population ya bino? Alors merci beaucoup, to continuer puis beaucoup mona le lenge kani batu ba kopé ça mbela na bango par rapport ya passe e ko salama ah. Non, bato bazali bakokoka te. Eux ont intervention à l'État. Il faut l'État à intervenir. OK. Et banda depuis période ya Mobutu, ba intervenir et réussir te. Ba génie militaire, ba ka kosala ba réussir quitter. OK. Jusqu'à ce que les Chinois essaient de déstabiliser l'érosion. Mais ma coquille zala quitté. Gouvernement et puis ça qui bon côté. OK. Zaki André Kimbuta ba pesa ta eloko bon côté. Ba Chinois ba kokende. Maintenant banda ko ebele keyawa. Banda ko ba villa batu bakufa même ba kolo banda ko asima kufa à cause ya érosion. Il faut l'État ya ko intervenir de façon que banda ko tala nano kuna tala. OK. Bientôt, il faut qu'on ait le trop ken. Si on voulait bête, on ken. T'as la pote qu'on a nios. Tout ça en danger vraiment. Le gouvernement y a quoi? C'est quoi? Le ba génie militaire, ba salaki mosa, ba kukakite. Est-ce que bango pe bazanga ki mbongo te ke pour non non, c'est-à-dire Mouyi bizaraki. OK. Babanda même ko teka ba sibana ba barre de fer. Ba kende ba sundoli. C'est-à-dire mbongo il y a mis au niveau na alikolo. Oh ba mita babanda ko sala ba ko teka ba sibana ba barre de fer ba sundoli. Donc suite pour érosion comme munene boezali bongo ete ki moyibi. Oui. Ende ko même après ko détruire. Après ba chinois ba yaki. OK. Ba chinois ba stabiliser l'érosion. Mais bazwaki mbongo te. Reste moni pont. Bango ba chinois basala ki wana mais bazwaki mbongo te. Ndio wana. Alors ba chinois basala ki mosala. Basala ki mosala suivi zala kite. Mbele e kuma ki na niveau yote. Parce que boni ba génie militaire basala ki mosala mbongo ezala ki me bayibi. Tandis que bateau ba kosala mosala pour mosala ke liboso ba chinois mbongo ezala te. C'est ça. C'est si ba chinois ba yaki ba lobi ke to zongi suivi mbongo ezate. Nde maloba ba chinois ba loba ki mbongo ezate. Merci beaucoup papa. Papa ndako oyo ebungi eza ndako na ngai. OK. Nalalaka na mosala ya butu. Natikaki mwasi na bana. OK. Tokomi na ngonga ya 5 heures. Babengi ngai papa ndako ekwei. Natuni bongo bana. Babi bana babungi te meloko ebungi eza biloko ya ndako ozo mona na libulu oyo. Na bakiti wana eza bakiti na ngai ya ndako. Yango tozo senga na l'État congolais. Président de la République, Fatih Béton, papa, oeza commune en Ngaliema, toza na quartier présidentiel, toza non loin na grande route de Matadi. Ka niveau wana o tozo mona, eza mutasala kango, ex-président Joseph Kabila. Banda ya kenda tika biso ngo bongo na chantier. OK. To sepela ki na tango président ye. Discours na ya pesa ka lobi to ko kanga be rozo nyos tout. Discours elengi. Ya elengi. Oya pesa ka na era kotaka na kati ya 2 chambres. OK. Et akutana na ba député na ba sénateur na bango nyonso. Discours na ezala ke to ko kanga be rozo nyos tout. Oya za na ville de Kinshasa. Mais oyo banda président Leka
ata route de Matadi ayebi yango lisusu te nga mutu na olobo na kutana na président de la République wana aza président ya IDPS aza moko ya biso ba IDPS to kutana na cité Baudouin na sola na na lobaka pona libulo abi o eza makamike mais banda leka ti lelo eza lokola bosana biso yango tozo senga na chef de l'état aye babato bakoti na union sacrée bamisusu baza na litige ya l'état bamisusu baosala mpola baposhi na bango bayeka kokota na union sacrée mpo babouffe projet ya chef de l'état tosengi na chef de l'état aye population aye bango te aye population bango baowela salaire na bango bakoti mpola baposhi na bango na bana na bango bakoti mpo na population congolais te tosengi na chef de l'état bato bovota na 2018 est ce que bayaka mpe kovisite bino papa mpo na badepute pardon mutu asalaka makasi ya libulo nde tolona bafleur eza papa oyo ya immeuble oyo papa oyo ya immeuble oyo ye mutu atiaka ya mosusu $50 tokiti me ngai mpe naza kolupango te naza locataire bientôt 2 mois nazokite na ngai mpo naluka kaka mbongo ya garanti nakei na ngai me nayebi te na kolupango auti kokufa pa meme moi ndako na ye yango oyo kolupango akufi akei tokundi esiko biso mosala oyo nazosala mpo na kiti deja awa na longwe deja na kite na longwe nazokende nazongi pa na biso yango moni batandi mwa bilambo mpona ekauka nakita nanga pa na biso est-ce que bukumese na bino ya commune ya Ngaliema est-ce que ya lobelaka bino te bukumese akomona ezala na mama Fatou ke Clément Diantete nayebi ye te ok nayebi ye kutu te nga nayebi kaka mama Fatou donc mokonzi ya commune na bino okoyeba ye te nayebi ye te nga nayebi kaka mama Fatou ok ça c'est la honte monsieur le bourgmestre ça c'est la honte comment est-ce que commune oko diriger batu ba mikolo ya commune ba koyeba yo mais bourgmestre nayebi eza mama Fatou alongwa déjà kala oyo ayaka alonaka babambo ye te te ye da alongwa et comment Clément Diantete nayebi ye te nayebi kaka président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye nde moto azokamba boni message nini okopesa na bato bovota bakosala mosala na bango nayebisi badepute badepute oyo toza na kati ya commune ya Lukunga commune ya Ngaliema tovota bino mpo bolobelaka biso mais moto alobeli biso aza te tozozela bino mokolo bokoya na bapolo na ba 1000 francs tokokutana na bino na route de Matadi awa boyaka te mais boyebisa ta chef de l'état tozoluka kaka caniveau asala biso kaka caniveau ya pamba soki asali caniveau kuna etikali tosepeli na ye merci message nazali nango toki ete bato mosusu basali bacrise par rapport ya ozo bandako ekei mais mama ye wana akomi na AVC ye wana na nsima soki okozwa ye akomi na AVC mama wana vandi wana oyo alati robe akomi na AVC ye aza vasin na ngai na ye yango wana baolongola batole abimaki hôpital jeudi aye na ndako mpe baolongola batole ekwei sikoyo pasi na motema bahonorable nzambe oyo soki biso tovotaka bino nzambe akojustifiye bino soki biso te nzambe asala oyo aye mokano merci na suki wana papa bokoyamba bango lusu na 2023 naza sir te naza sir te tokoyamba badepute Willy Pelenda Sakombi vomia Willy Pelenda vomia Willy Pelenda mais les ailes totelema place totelemi na bino ndeko les ailes mwana ko lupango awa alobi akoti Zakari ayaka na fimbu na ye awa tala lelo nde batiki biso ndako ezali momba tala lelo nde tokomi tala mama wala kuna na ngamba kufi miso azolinga kusu komona te mpona érosion tosengi na babrukumese badepute bolobela biso bino boza balobeli na biso basala biso caniveau tala oyo moninga asala yango wana esuki wana sisa bidimbu oyo sikoyo tozomona te toyebi te soki poso eza ebandeli batinda baagent oyo basalaka mosala awa na Congo baya kosalela baya kosoutenir biso po lupango ekei papa na mama bakufa tokende wapi toala esika okende te ya tosengi na gouvernement tinda basali bato na ye oyo basala misala awa baya kosunga bageni mite bango te batindaka bachinois mpo bango baza miyibi bazoyiba sans koyoka mawa ya population bayiba batinda kaka bachinois nde bazwila biso solution mpo bango babanda basuka na nzela mpo makoki basoutenaki bango te basuki na nzela nazali awa kati ya bato babongisi biloko parce que ngande voisin ya ngamba ngande
Donc kaka bango moto aza touché te nazali parce que toza touché biso nyonso. Donc na ngambo étage ozomona kuna mpe misala ozomona oyo biloko ekwei wana nga nde nasalaka misala wana. Donc nasalaka misala wana avec les moyens de bord et bango na ngambo amonaka bancourageaka tosala. Pourquoi tozosala misala wana? Parce que tala ndako lokola boye étage abe soki ekei eza pasi mais lelo toza touché parce que toyebi te soki totatike ndenge eza na tosala presque à quelques centimètres. Alors eza déjà touché au moins nyonso tosalaki ekei et puis place toutaki wana tozomona déjà batrace esalami. Alors lelo na tongo na ba 6 heures tozolamuka boye 6 heures du matin. 6 heures du matin tozalaki ba 6 heures du matin tolamuki kuna awe bani kokede et pourtant mutu tozalaki touché mingi ezalaki côté kuna côté oyo misala oyo bachinois basalaki ntango basalaki shit oyo libanga wana ntango ekweyaki esalaki neti koprotege mpa na bango mais libanga yango eza koprotege neti blague lelo et puis bango batiaki babambo eza koprotege lelo esali ete ekende nyonso ezokende mpo nini parce que ezali bamoyen kaka bato bazosala alors qu'en réalité eza misala esengeli l'état asala. Qu'est-ce qui se passe? Biso même nde tosalaka parce que l'état azoko intervenir te tosalaka te mpo toza na moyen non okobatela nde ndako nazotala place nazali namona ekendaka mpe bongo et puis yango na fallait kosala nde tosalaka mais eza misala ya l'état. Alors balobi boye ke nga nazalaki te nga na ye nsima ke misala oyo ekomaki bopona nini misala oyo l'état nde asalaka bato bayaka yango ezalaka génie militaire nde bayaka. Il me semble ke bamoyen ezalaka bapesaka bango bamoyen bato ya likolo bazoya oyo baye sur terrain bazotika basima batiki yango nde bachinois bayaki basali me ntango bachinois baya kosala wana chantier wana nakutaka yango mais balobi bapesaki mbongo te na kotala misala oyo par rapport ya misala esalama na baérosion mosusu oyo eza rien simplement donner bapesi canalisation ya mai ekosalama nango mais lokola bazotala ngo kaka boye. D'abord, ce qu'on t'a bien, dans la tosa à quelques mètres, il y a bourgmestre, il y a commune qui a président Clément Diantete, il y a bourgmestre, il y a Zalaka, comme si tu sois là, il y a Kakaboye, ce qui va rapport, il y a Liboso, il y a Kato, Zalaka, il y a continuer. Est-ce que les députés ont voté la commune en Ngaliema, topé les députés, il y a district à Lukunga, est-ce que vous visitez pour la depuis Nazali awa mukolo ata moko te na mona député awa wana bayaka kaka mpona kosala bakoya mokolo ya élection mpo baya kopesa ba 1000 fois na bapolo bango bayaka na moment wana lelo bakoya te parce que érosion oyo ebandi mpe lelo te en réalité balekaka awa toza akomi de mètre ya route Matadi ezali awa tomonaka baélégere wana akende kuna okekabala biloko na bakoka tosala o boye mais awa mokolo moko te papa azoloba oyo alakisaka élégere avant même d'élection eza kawa tomonaka bango te tokosala publicité na bango te. Leur problème c'est quoi? Problème ya badéputé wana d'abord ils prennent baya okosa population ke bango bakosalisa misala oyo un député aza na capacité osalisa misala oyo te o misala ya l'état bango bazali balobeli toponi bango mpo bakendaka koloba mais soki sikoyo bango baza balobeli mais bakoloba te bakoloba ndeni soki bazoya te koya kutu bayaka te bakende loba ndeni koya bazoya te yango na bakokende loba te bakendaka soki bakomi lokola tozalaki awa tozalaki na vacances parlementaires oyo bayebi po te te baprofite mpona kokende po toto sikoyo rapport nini akende lobela nini po oyo akendaki na poto akopesa rapport nini ya population awa mpasi nyonso population azomona bango bango na ntango ya repo mpo baprofite koya kotala ndenge nini bapopulation bango baprofite ko bake kopoto bake poto sikoyo bake poto baprofite mpona bavacances bango eza na poto bavacances eza mpo bakende na bacirconscription électorale te mais eza mpo bakende na bapoto. C'est ça la réalité. Tout à fait. Est-ce que par exemple service habilité bakosala misala oyo il faut batia bango pression, il faut informer bango so bainformer bango te bakoya ndeni. Merci na balandi nyonso tu ya Congo mokili bopesaki biso matoi na bino mpe misu na bino po ete botala baimage comment est-ce que bato baleli mingi boyoki ete bapapa bakoloba na souffrance na pasi na motema bomoni ete kani ndenge libulu esalemi. Alors napesi bongo merci na cameraman ya mokolo ya lelo Imap, je te dis merci na baeban surtout bakolanda biso. Quant à moi je vous dis bye.
Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Funu n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que le pont reliant le camp Bien-Aimé à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.